ezali ngai lobi loboba soki lelo naza koloba po pasi nde eleki toye kofinga motu te me tozoloba makambo ndenge yango ezali. Ifale toya na Egypte awa. Egypte oyo biso toye awa banda na Kisasa toza komona pasi po bakombo ebima pasi, tokomi na aéroport pasi, tolali na aéroport, tomati na avion, tokoma na susu na Egypte pasi kaka mpona kokende stade. Et d'ailleurs premier match na biso oyo tobeti po bakoko na biso bana biso babeti totali yango te pasi mpona kokende na stade. Match esili topoli 2-0. Il fallait tout le monde à bana. Il fallait tout le monde à bana, tout le monde qui bana te mukolona parce que il fallait tout luka isika ya kolala. Isika ya kolala lisusu, biso bato tozala ki bato ya suka pona kujwa place ya kolala. Tuki place ya kolala, il fallait ça se to kutana na bana na biso. Bako bengisa biso po to kende isika bana na biso bazala ki kolala. Esika bana na biso bazalaki kolala ezali esika oyo biso tolalaka place oyo tozwaka coupe oyo ya 74 oyo babengi Moseka bana na biso mpe balalaki wana me tokutani na bana na biso na esika wana te tokei mbala mibale mpo tokutana na bana na biso programme na bango ezalaki malamu te tokutani na bana te. Alors mpona kokota na stade il fallait kozala na badge, kozala na badge, kozala na billet. Balaki biso ba badge, balaki biso ba billet, mais ba billet wana pe tozui yango te. Il fallait ba mema biso na stade sans badge, sans billet. Tokomi sur na stade, il fallait koluka siko ndenge nini oyo biso tokoki kokota na stade. Tobandi kokota na wana kobaluka ka koluka tokotela ndenge nini na biso na ba animateur na ba tususu bayaki kotala match. Na bakonzi oyo toyaki na bango oyo esengelaki toya na bango mpo batala match banani nafundi bango te nafingi mpe bango te eza badepute. Place oyo biso tokokaki kofanda yango wana ezalaki na tribune d'honneur kasi tofandi kuna te tokutani na baninga na biso eloko esalinga motema pasi tokutani na baninga na biso na mboka oyo biso tozwaka coupe baninga na biso bazokota bazokende na tribune d'honneur mais biso toza kotelengana kokosa baninga na biso ke tokokota na tribune mais tokoti na tribune te tokokota epai wapi tokokota na wenze. Alors baégyptien oyo toza koloba ke biso bato tozwaka coupe awa ya Moseka awa toganyaka Egypte awa bazali kondima te ke ezali biso. Alors esali biso motema pasi mingi tozalaki na nani tozalaki susu na entraîneur oyo ya mboka na biso oyo abwaki Chane Mokibile Santos mais eza soni moko ya kosakana te tokokota na biso bato tozwaka coupe na entraîneur na biso na baninga na biso tokokota epai tokokota na wenze donc badéshonoré biso ya kosakana te. Et d'ailleurs kutunga na koti na stade émotion esali ngai le tobetaki contre Egypte natali susu terrain wana place napesaka kidumu passe leur Egypte aki komene biso 2-1 oyo napesaka capitaine Kidumu passe oyo capitaine Kidumu atiaka deuxième but. Alors esali biso motema passe na ndenge nini parce que bako kotia biso na bakategorie wana te tobandi na Kisasa ezala oyo etali mosolo batie biso na catégorie moko na ba animateur toboyi te mais bako kotia biso catégorie moko na ba animateur te tala niveau na biso ta ra na biso. Alors na yango nakanisi na kosenga kaka na mokonzi toza na posa tokutana na mokonzi tolobela mokonzi oyo esengeli na biso po tochanger quand même niveau ya football na biso. Mokonzi aka na motema te toza na makambo ya koyebisa ye tolingi intermédiaire te tolingi biso moko basani ndembo tokutana na mokonzi ayamba biso ahésité te le plus vite possible mokonzi ayamba biso tosola na mokonzi toyebisa oyo esengeli mpona football na biso.